Facebook, on a YouTube, on a TikTok, on a réseaux sociaux, misusu pour na koyeba nini ezali koleka mokolo malelo to pe ezali kolobama na masolo ya mboka to pe moto azali na téléphone na ye akoyeba na kotia application Blue OTT pour na kolanda biso en direct na bisika bozwami na pesi bino sumbote wana to koyeba na ko pesa na ino kotombela mokolo ya mbotama elamu na mwana mboka Mwilu Mafuta Plamedi azali kosepela mokolo ya mbotama ya ye ndeko Plamedi Mwilu Mafuta esiko zali vraiment nzamba batela yo abakisele sumikolo na se ya mokili eye mokolo lelo ezala penza esengo malamu mpona yo wana tozali pe kokabola mawa na bandeko basili kobungisa boko bandeko na kati ya mabota bao basili kobungisa bandeko babango bandeko balandi masolo ya mboka bebate na etali sujet d'actualité actualité na kati ekolo Congo démocratique ezali penza kaka dominé na situation sécuritaire na etali agression rwandaise pa wapi bandiko bazali kokufa mokolo na mokolo pa wapi bandiko basi bazali kokutana makama ya mabendenge na ndenge bandiko mbali bazali kokutana na makama ya mabendenge na ndenge na boye ba membre ya gouvernement bazali kokoba na kosala ba descente ndenge na ndenge na ba province pona koyeba na kosola na bana mboka na kotalisa na bango ete basengni kotalisa soutien na bango epa ya mampinga ekolo na koangole na kati ya armée na kotalisa penja lisungi ndenge na ndenge pona kosunga mampinga ezali kobunda kuna na monelemo ekolo Congo démocratique bino baso bazali kokoba na kolanda masolo ya mboka to sengaka bino toujours kobenga te tinda message soit message normal ou bien Nanzela WhatsApp à travers 085 199 98 et puis 22. Na rappelé numéro 085 199 98 22. Na etali sujet d'actualité boyebate président ya Sénat azali koko banangambo ya Grand Katanga pour na ko sensibiliser bana mboka no etali soutien ya armée na biso bazali ko bunda na ngambo ya monyelo mwa ekolo Congo démocratique. On a technique à ko sunga biso na bililibi. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale où il a eu un entretien avec les nouvelles recrues dans la police. Il s'agit de jeunes de Kamina et ses environs qui ont choisi de protéger la population. Un message de réconfort leur a été apporté et une promesse de faire arriver leur plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'un début effectif de leur formation. Ayant fini cette étape, Samalou Kondé a repris son bâton de pèlerin vers la base militaire de Kamina où sont envoyés plusieurs jeunes venant de partout pour leur formation. Dans son adresse, Samalou Kondé a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous le drapeau. Il les a motivés à le faire avec patriotisme. Vision, la unité, tous en abomoko par rapport à la situation où nous en Mais au-delà de ça, le commandant suprême Masengaki, sa message, il y a mobilisation générale, particulièrement il y a des jeunes par rapport il y a des forces armées, Nabiso, la police. La Kotambola Nangai, Nazaraki, na Lombashi, na Sakanya, na Kolwezi. Na Kolwezi, nazalaki na centre de recrutement ya Nzilo. Nazalaki na ba jeune ebele ya biso o bazolanda déjà exemple. Ya ba jeune otoza nango awa. Bango ba bandi déjà formation. Le message que j'avais fait passer c'était de dire que ba jeune nos jeunes soldats et nos jeunes soldates parce que nous avons aussi des femmes baza fierté na biso. Il constitue notre fierté, mais surtout le modèle que vous constituez pour nous tous. Et par la suite, bien sûr, nous nous sommes dit que, comme tout le monde, il a été demandé d'apporter cet effort de guerre. Chacun à son niveau, pour occuper ça, pour soutenir nos forces, doit le faire. Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront, à la suite de leur formation, rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo.
tokotikala wana na ngambo ya technique c'est na Italie campagne ya sensibiliser bana mboka pona kosunga mapinga ya école Congo démocratique bwe bate premier ministre Judith Suminwa na ngambo na ye azomaki na etuka ya Congo central bongo tanga salaki escale na mboka Kimpese ya kobaki na kosola bana mboka pona kosenga na bango ete congolais asengeli kotelema pona kosilisa hémorragie ya guerre ezui plus de 30 ans. Premier ministre Nanzela Yakimpese. Ces jeunes, signes de l'espoir et de la détermination du Congo central, ont choisi de servir leur pays, répondant ainsi à l'appel du président de la République et du gouvernement pour défendre la nation coûte que coûte face aux menaces internes et externes. Le gouvernement souminois agit sur tous les fronts pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. L'appel du président de la République, relayé par la chef de l'exécutif, résonne dans le cœur de chaque Congolais afin de contrer le projet néfaste du régime de Kigali contre le Grand Congo de Lumumba. La première ministre a exprimé ses félicitations aux nouveaux soldats pour leur choix courageux de défendre la RDC. Judith Suminwa a par ailleurs évoqué la campagne Congolais Téléma qui incite chaque Congolais à l'amour pour la patrie, l'unité et le nationalisme afin de résister à l'occupation illégale de l'Est par les terroristes de l'armée rwandaise. Pour soutenir les FARDC et les nouvelles recrues, le gouvernement a lancé une collecte à travers tout le pays dans le cadre de l'effort de guerre. Nanga mosusu bandeko balanzi masolo ya mboka bwe bate na wa Italie kosola la bana mboka ya kotalisa toujours lisungi na FARDC bwe bate mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre ministre ya transport voie de communication na ngambo na ye akendeki na ngambo ya Kikwit epai wapi yabeki na ko dénoncer bato o nyoso to pe ba auteur ya makambo ezali kozangisa kimia na kati ekolo Congo démocratique tolanda Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivant sa sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, a foulé le sol des Kikwit dans la province du Kwilu, question d'inviter la population de cette partie du pays à défendre l'intégrité territoriale face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda. Dans son discours, Jean-Pierre Bemba Gombo a surtout invité la jeunesse à s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de renforcer l'effectif des militaires et aussi pour créer une armée nouvelle capable de défendre les intérêts du pays quand il est menacé, selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes, surtout les étudiants, ont été invités à l'unité, à la cohésion et à servir sous le drapeau congolais. Jean-Pierre Bemba a aussi demandé à la population du Kwilu en général de vivre en paix entre elles afin de ne pas donner accès à l'ennemi qui veut que les Congolais s'entretuent, une œuvre diabolique qui n'est pas l'apanage du vivre en paix entre nous. Nazalaki ministre ya défense nayebi batoyo ba soda na biso ba vaillant soda na biso oyo bazali ko bunda pe bazalaki ko bunda bato bazo bunsa biso banda 1996 eza kaka mboka moko mboka nini mboka nini voilà c'est ça la vérité bazo luka ba excuse oh bat tribu bo minoritaire oh ceux qui baba batoyo ba manguna na bango eza lukuta eloko baza ko luka ezali nini bazo luka minéraux o ya biso Oueza, nord, na sud, Kivu, c'est tout ce qui les intéresse. Souci d'ailleurs, ils ont protection, il y a Congo, il y a ma frontière, na population. Ozali Mokongo, Ozali Moluba, Ozali Bangala, Ozali Moswahili, tout. Ozali Batoboko. Bolandi? Et Congo, Oyo Toko Kabolango na mutu mokote. Tokotika teke eteni moko ya Congo moto azwango soki il faut to bunda peto kufa pona mabre na biso toko bunda peto kufa pona mabre na biso bolandi. La population du Kikwit a promis au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, après son message bien compris, qu'elle ne cédera plus au message divisionniste et vivra en paix pour éviter toute forme d'agression extérieure, car l'ennemi est connu et il sera vaincu.
Voilà, bandi ko balanzi wana ezali ba sujet d'actualité to lengela kipo ya bino pour la kotalisa nini penza ezali koleka mokolo na mokolo et pa wapi bana mboka bazali penza mobiliser pour na kolobela bitumba ezali kokoba na ngambo ya monyele mo ekolo Congo démocratique kasi na etali bituna bande ko bazali kokoba na kotuna pe kolobela toujours sortie médiatique ya mokambi wa kala Joseph Kabila Kabange o aslaki na ekolo na mebi na bandite to koyeba na kolobela ngo susu moi moke mokolo mwalelo na masolo ya mboka bwe bate mokolo moye to kozala bongo na babianga mibabale elongo na bango to koyeba na kolobela oyo etali sujet to lengeli pona bino wana tozali na loboko ya mobali na mwana mboka Yannick Nzili yazali wana analyste politique elongo na ye to koyeba na kolobela basija mokolo mwalelo mwana mboka Yannick Nzili mbote Pote madame. Esengo penza ya koyembo mokolo malelo na masolo ya mboka. Asepeli mingi na plateau ya kokutana na lisusu pona kosolola masolo ya mboka na cadre ya patriotisme. Merci beaucoup. Voilà, wana ndeko Yannick Nzili mobianga ya liboso pe na ngambo ya loboko ya mwasi tozali na mwana mboka Paulin Mbumba ya lingomba politique ya Union de Républicains ya mwana mboka Norbert Luyeye. Paulin Mbumba mbote. Mbote mama Mopanzi Sango. Mbote nandeko toko kabonae masolo na plateau tongo ya lelo. Mbote na ba oyo nyonso bazali attentif kolanda biso na social télévision to STV. Mbote na mwana mboka Norbert Luyeye prisonnier personnel ya ndeko Félix Tshilombo. Mbote na ba membre nyonso no les républicains. Mbote na yo mama, mbote na staff technique surtout ba responsable ya chaîne ya STV. Merci. Elongo na babianga mnabisa mokolo malelo toko yeba na kolbela mama na likambo etali kokela ya gouvernement ya Union nationale na tango oyo mboka ezali na bitumba. Litumba na yango ekozala nini? Pe epai mususu to kolbela insécurité o ezali kosila te na engumba mokonzi Kinshasa epai ya bana kuluna. Malgré la décision du ministre de la Justice azali kozwa, malgré que l'on la bango Kinshasa kotina mona baboloko kasi bana ya Kinshasa bazali toujours kolela wana ezali ba sujet otokoye bana kolobela mokolo malelo tokoye bana kozonga neno na mituna bandeko bazali toujours kotuna sortie ya Joseph Kabila Kabange ndeko Yannick Nzili ozali motel bosolo na kopesa na maloba sortie ya Kabila ya kopesa proposition na yena Italie en sécurité est ya kotalisa te esengeli ko retirer armée étrangère makanisi yango yo monaki yango boni. Merci madame pour la question na yo. Sortie médiatique ya ndeko Joseph Kabila, notre ancien président de la République, est un non événement. Zambaza malamu po auti ko la violation moko grave à l'égard du peuple congolais, à l'égard des institutions ya mboka na biso. Et loko moko na ko loba a maman Joseph Kabila azaka na chambre vide na ezaka na CPI na injustice wa sala bana mboka. Madame toza a na loi loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus fixant leurs avantages accordés. Dans le chapitre 2, madame, assertion 1, izolobela, ba droit, il y a ancien président de la République. Na kota la ba droit au EPCE, a ba commis des droits et de mesures, et de dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne et de sa famille et de biens. Oyo République si saleli et protéger yé na maramunyo sotosi comment na kata mboka oyo saleli Joseph Kabila. Récemment à to comme on a frontimé salama qui juste à na Gombe. Oyo mamoli valobaki ba shadari ba yaki ba salaki makile to mona procès et salama. Ba sambisa bande kona biso ya force du progrès pour na incident ou le kaka. Procès salama ba condamna ba tout pour na protection ya monsieur Joseph Kabila ancien président. Loko la biso to na devoir na droit pour na ye kaka statut ancien président de la République ndenge zo senga yepe azana devoir monsieur Joseph Kabila aza mutema mabepe mutema makasi ti bazolo babiloko ba AFC ti bazolo ba M23 monsieur wana zaki derrière babiloko wana président de la République Fachi Beton tia ko mona kibokonzi akuta déjà ba accord le 23 mars salama
Il y a subir ba corps ou ba établir ça, il y a subir système ou ba tchana kati mboka déjà. Pour que une insertion des devoirs. L'obligation patriotisme, déjà dans l'obligation patriotisme, Kabila Zanamote. Ce qui est l'obligation de loyauté envers l'État, impliquer une disponibilité permanente à faire montrer une fidélité sans faille envers la nation et le peuple congolais et les institutions. Place qu'on a tout le monde moté. Mais quand on limbola makambongo. Kolimbola awa c'est simple. Tant que balobi a disponibilité permanente. Agresser ce salama kuna na est batbazo kufa bouche B. Aloba que l'autre côté a proposé à gâter soi-disant un ancien général militaire oyaya tout le monde a formation ceux qui na Chine ceux qui wapi discours mon côté ya ko sala ya bolingo pona bana mboka. Pour na koyebisa ndeko na Félix tala axe oyo ko ikozwe tant que ngana zaki militaire to kende boy to moni lo mama longa te fidélité pour na mboka o epesi nyonso mama mboka oyo ezobungisa batu de batu bazo uta de nulle part moni muta se retrouver na mboka asali nyonso ko sala lelo pa komi mutu akomi ko toute ta poitrine ke na mboka o lelo pa komi mutu. Et puis là, quand on se lit, le patriotisme. Après pour en servir Mboka naïe. Aza prêt pour en servir Mboka. Continuer à servir. Oui, madame. Aza prêt pour en achever ba corps oyo à l'impossibilité pour caractère pour achever en tant que président. Mboka oza nzambe. Mboka simo kimbango. Oba Soudan na tono ba boaka na maya kufati. Ba sala nyonso ba yebo sala timoli monenzamba zui. Maman, tozeli awawa. Tozeli na fidélité pour na Mboka. Fidélité ça il y a des gens qui ont retiré les troupes étrangères pour mboka oyo dirigeant pour l'armée au BBC. Maman, situation sur le Ghana Est, notre ancien président, Aza déjà Moutou sort na Eza déjà connu. Na Onyon Suya Salina Nenga Bimi déjà a violé statut ancien chef de l'État, a violé Yango. Tant que le devoir, Yango, Yako Sela devoir. Pour le droit de protéger avant ngakati lui en zone la mili qui tozo mona mama zolona batu bazo kende bazo binela ye bazo binela wana to moni ba cadre ba kenda ba binela mais devoir omboke senge ya mukie ya kopesa poanya koloba tozwa nanu pona zonga mwa mukie sima madame tozwa covid to moni sika muta aloba liloba moko te pona covid. Rien que au bêta tout na senanda la ta cache ne quoi kotala azaki sur le pouvoir te cause on a pouvoir mais statut zo senga fidélité na yena na apport na état que patriote maman bilembo ya patriotisme pas kabilezate na kotala président Félix Antoine Tshisekedi ye président na mboka oyo azuela biso linu ya Lumumba relique na ye ya a na liberté soi-disant ba lumumbiste o babuna na idéologie ya Lumumba ata cérémonie ya pamba assistate. Allez-y comprendre que vous faites trop de patriotes, vous congolais, à violer, sort naïe et goye bana madame. À violer, sorti naïe non événement, Nzambeka za malama tindi abima lo ba silence naïe, ils a dit cacher na ba problème et belé na kat, na ba situation nyonso. Un arbitre est s'il vous plaît madame. Lelo a commis adversaire pour Namboka. Nana chaka nang. Banali babundaka tokolo mola basango nana sala po ba entériner. C'était Joseph Kabila. Pour na ba intérêt na bango mexicain égoïste ndelo ya komi rebelle kokoma rebelle na époque ni maman to utako le Ghana 1+4 mboka ezaki ya kokabona règlement pe ba GC chama constitution et salama mututu ako accéder na pouvoir na voie élection to militaire pour muto soit pouvoir na élection to mona ki le président Félix asali oya ko ikosala. Merci ndeko Yannick to bandite bandiko balanzi o penza na bokebi wana eza pe ya makanisi ya mwakanda oui. Ils ont makanisi ya moi kanda pon de ko mboke pesi nyonso et commissaire le la komi ko sala oya ko sala soki na mboka auto reconnaître kamo le lo ba basolo ba asaki soit disant papa né Joseph Kabila c'est vrai asaki papa na bana ta ba sandala minene zola ta bilama minene pona intérêt à peuple congolais mais le lo ya komi ko lata ba biloko le lo komi na soki la tielo ko ba chaîne internet zo sala ba base po mboka o pesi nyonso ko pesa ye. Merci ndeko Yannick Nzili ndeko Paulin Mbumba kolanda sortie médiatique Joseph Kabila Kabange eza trahison na itel makanisi na ye to pe eza boni wana mbande ko batuna ki onto yebisa ki bon boze la toujours biyano na nzela ya masolo ya mboka. Merci beaucoup Maman Mopanzi Sango. Nalambi
débatteur d'entrée de jeu na était politique et on ne s'improvise pas. Je pense que sortie médiatique il y a Joseph Kabila Kabange et Salemaki Namabele il y a sud-africain. Beaucoup de gens. Non, d'abord, il y a Sud-Afrique. Je vais faire une révélation là-bas congolais. Pourquoi Asalaki intervient dans le journal sud-africain? Parce que le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud était témoin oculaire. Il y a deal entre Joseph Kabila et Ndeko Félix Tshilombo. Là, les Congolais se veulent retenir et là, quand ils bossent en Ghana. Dans le commentaire, le discours n'a été parce qu'il nous a géré pendant 18 ans. Mon côté a contesté qui, Bisson Tolima qui est le président de la République, Toyamba qui est et pourtant, tant que ça a eu des presse à l'époque, le groupe d'action, marche pacifique à Liboso, Congolais, Basala, la ville province de Kinshasa, tant que Joseph Kabila comme président de la République. Et c'est là qui dirigeait la Mboka Norbert Louye, na boulevard. À l'époque, Lokane Congo, gouverneur de la ville province de Kinshasa. Tout boya kaye, mais Congolais tellement de balbaye, t'es Louye, mouta koufani papa mouti kaye, après ça, on avait concédé dans propos de la Congolais. Alors, à gérer tout pendant 18 ans, propos là, en tant que moutou a géré Mboka, la liberté d'expression est concédée dans la constitution d'Abisso. Alors, la loi il mois de juillet 2016 pour le respect et tout ça pour l'ancien président. Oui, loi est applicable, tout respecter. Si seulement si c'est lui qui avait été élu à Zalaki na trône. Mais étant donné que Ndeko Félix gestion comment il a pouvoir par un deal, Kabila s'en fout de la Kabila qu'on est là. C'est là où je dis que mon cannabis les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, Congolais, la place de commis. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique avec des idées nouvelles. L'Union des Républicains, depuis le 28 novembre 2003, où tu crées un parti, tu as été et c'est Bima. Pour changer ma cambo, la répétition. Tout ce que presque Joseph Kabila avait fait, tout ce monde dans le gouvernement de Félix. Et là, il y a Malunga, autre monde qui oui, différence de sa place dans telle ou telle place. Sur le plan social, maman, les Congolais souffrent. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, total Araka. Sur le plan politique, maman. Ma caméra est belée, je pense que je vais développer tant qu'on a un sujet à l'Ibosso, le gouvernement d'Union nationale Ndeko Félix a proposé pour les points de vue, les alliés propositions jusqu'à présent, dans le latin makolo mais tu comprends ça dans détail. Ndengeni Nicolas Tamakolo, Ndengeni Nicolas Tabilamba, Ndengeni Nicolas forme. Donc, en bref, na question où tu tout na awa pour na biso ba propos ya Kabila. Étant donné que la constitution est précise la liberté de Moutnos à Kanissa Makalisnaye. Mais, na moya lelo, na l'année de Félix, na l'année de Jean-Pierre Bemba, na l'année de Maman Toulouka, na l'année de Samalou Konde, tous prônent l'unité nationale. Alors, la unité nationale, est-ce qu'il faut exclure Batumisusu, Topo na Batumisusu, ils ont des questions dans le tout là-bas congolais. Merci, madame. Voilà. Bandi kwa masolo mboka bolonzi wana makanisi ya babienga mna biso mokolo malelo to rappelez le numéro pour na kotinda ba message na zela WhatsApp to pe SMS normal 085 199 98 22 to ko bana kokota la mama na likambo ya mokolo malelo na etali ko kelama ya gouvernement ya Union nationale litomba na yango ezali nini na tango yo mboka ezali na bitumba ndeko pole mbumba ko simba micro pour na ko yanola bandi ko bakolanda yo. Encore une fois de plus, merci maman. D'abord, naïbi que tout ça moi de la femme. Moi, ils allaient dédier pour le droit de la femme. Mbote na maman nyon ceci kaye azali.
pour les gens qui sont le 8 mars. Mais est-ce limité na kola tabilamba to kolia biloko comme la masanga non. Et même ma maman na réflexion ya makasi ya kokota pe na musala autre ko sala ya politique pour être parité oyo balobaka homme et femme et ko kozwa esika na yango. Merci. Maman na mutuna na yo ya gouvernement d'union nationale. Tolanda ki bisonio sonabo kebi. Le samedi dernier, Ndeko Félix asangisaki ba membre nyonso ya union sacrée na cité à union africaine. Ayebisaki bango makambo mwa ebele mais oya tiraki attention na biso tant que ba politique. A regrettaki na union sacrée na musala bango basali et que ba rendre ye service cité. Et na maloba na ye na biso ba politique to constater que Ndeko Félix avait dissous l'union sacrée. Mais pour la comprendre yango, il faut la moko ya oyo zali initié à la matière. Ndeko Félix a fait ça qu'il sous confiance dans l'union sacrée pour preuve a nommé conseiller spécial naïe en la personne de Eberan. Tant qu'on a nommé, c'est-à-dire à côté des jeunes voix dialogue. Ndeko Félix a dialogué à cause de la beauté non. Ndeko Félix assis à côté qui na vision ya mwana mboka Norbert Luyeye oyo abundelaka dialogue politique depuis les années. Les autres se peli parce que Ndeko Félix a fongola ki motema a ekokota a nommé Ndeko Eberan comme a nommé comme étant voilà mutu a mené ba consultation et ça m'a bête. Bisete lobi boy. Na ba consultation oyo Ndeko Eberan da ko mener. To recommander ye eloko oyo. Asala manso akutana na mwana mboka Norbert Luyeye. L'initiateur, il y a projet, il y a dialogue. Mais actuellement ça na boloko non? Asana boloko. Boloko ça na potote. Boloko na miniki so na longo d'abord so na longo awa na zo kende bono. Yebi ete mwana mboka Norbert Luyeye est victime de ses opinions. Ba ono so balanda biso ba yebi ndenge nini akoyaki na niveau ya boloko. Ndeko ko senga na Ndeko Eberan. Amona ye ayoka ye azape na point de vue ya ko émettre pour la musala oyo ba pesi na Ndeko Félix. Alanda lokolo ya basangote c'est-à-dire ya ba ndeko biso ya sen côté na ya SCC. Ba oyo ba bosani mutu abundela ka dialogue politique na Congo bakeko luka ba acteur majeur ndenge ba momoko ba mibengaki parce que totuna ki pe mutuna qui acteur majeur oyo bino bolobaki c'est par rapport à quelle base? Est-ce que par rapport ya ba oyo bakendaki élection organisée en violation de la constitution ou soit ba oyo baza la représentation na niveau ya ba institution ou soit encore na ba oyo batiaka makelele butu moyi na ba télévision ba radio iza mutuna biso totuna ki ndeto lobina ete Ndeko Eberan akoya na mutambo wana te sinon te ako recourir to ba kozwa ako subir même sort c'est-à-dire le tourisme oyo bandeko ya Senko na ya SCC bazo ko sala Ndeko Paulin peut-être ceux qui Ndeko Norbert Luyeye azaki libanda alinga kuta na pela basango mais loko azana boloko bako kuta na ndenge tango balobi ete kolongwa awa maman kolongwa awa na kokoma na Kigali na kolongwa awa kokele na prison militaire ya Ndolo. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Na lobby hein, qu'est-ce qui est plus dangereux? Et surtout kolongwa awa kokele na kuta na nanga place massa saison bête tout le monde va kokoma va kufa. Maman, c'est grave, c'est gravissime. Pour la volonté était qui montait maman B. Batu balingi Congo échanger té. Batu balingi kaka to recourir à la vieille classe politique oyo balingi changement na Congo té. C'est là où nous disons été Ndeko na biso Eberan a commettre erreur wana té. Ya ba sango na ba pasteur la mission ni basali a meka ko recourir té mwana mboka Norbert Luyeye dans 5 minutes okomona yi. Ayokaye à sa point de vue ya ko émettre en tant que initiateur ya projet ya dialogue politique oyo mokili mobimba kaka biso ba congolais te ba organisation sous-régionale
régionale, na communauté internationale dans son ensemble, il y a côté analogique, il y a dialogue politique pour la résoudre crise oyo, tout le monde a katia mboka parce que crise sécuritaire et outil la crise politique, il y a une crise sécuritaire. Mingi basala ka confusion wana. Ne ya ngoto ngito éclaircir ba congolais. En tant que baé politique, biso to kosakate. Pays ça pas congolais, ma immense ce koleka. Sans pour autant cause na parti pris. Parti pris peut-être cause na moko, c'est le Congo. Mboka na biso. Oyo ekotika la un est indivisible. Mon côté a quoi plus que 1 cm à kene ngoso ki wapi. Litomba ko ke la gouvernement na tango mboka ezana bitumba. Et c'est une de Konabiso a pris mission, il y a consultation à Yoka. Tant que si c'est Yoka, on va faire un rapport à qui des droits. Je pense que ma caméra s'est décimée après. Ndeko ya exil, avantage ni ya ko créer gouvernement na moment oyo. Bon maman, avantage ou désavantage, mais na koyi ko sala moi rétropédalage muke par rapport à l'insécurité de l'Est. Maman, et logo oyo biso peuple congolais tozo Sibir. On est à propre penser dans la réflexion. Mais loko tozo mona avant to comme un gouvernement ou ya union nationale. Maman bande qu'on a biso est et loko ba Sibir ezali infiltration. Oh bache kingandi a infiltrer comment espace est wana cause ezamoko. On a mis tout na kamidi poko. Est-ce que na chaîne commandement na Congo ezalaka fo ba généraux ndefo ba kenda na zone d'opération alors que to comme na ba généraux baza ba homme d'affaires. Bandeko ba Sibir, infiltration, na oignon sezoleka kuna à cause ya langue. Ozui Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzanie, expression na bango eza Swahili. Baza na accès facile ya kokota na mboka pe ya ko siéger ya kovanda pour na Swahili. Pourquoi pas toza na ba province ezebele Bandundu, Grand Équateur, Kassa ya kozwa chaîne de commandement. Botinda yango pa bato baza na ethnique mususu bazana linguistique mususu ba kende ba mener pe zone d'opération talelo ko utako leka madame pona chité Rwanda na méthodologie na communicationnelle ya makasa zana ngo azo sala poison rwandais ndenge bazoloba ba ekoloba li solo ya John Tibango tellement ba monaka za monsieur moko makasi généraux moko aza makasi na opération na front accès sakate ba balancer ba info na bango kete gouvernement congolais na Kinshasa balimba chila biso John Tibango comme chef d'opération na Nord Kivu awa pe babangi bazui ba cessé les ont dit bien sûr ba kota ki na maman faut comme na musika na kozwe sika muto azali ko chila biso somo kakule aza muto afandi kuna maman makambo ezoleka na este maman to réfléchir nan aussi grand Bandundu aussi grand Kasai bisika o eza na paix mais sous développé. Et si quand bazo koufa plus de milliers de personnes, mais tout le monde a hôtel de luxe, bazo employé plus de 150 personnes, 300 personnes. Comment expliquer? Bisi quand on kimé zali mais développement zate. Et si quand bazo koufa tout le monde a développement zali bazo tonga ba angé batambon baza kuna ngana osenga na chef de l'état. Aye ba ko sala casting moko ezala ya ba warrior ya solo. Commandement mboke senga ka te fo ingénieur. Un capitaine dans un patriote, dans un souci pour Namboka, tout le monde dans Burkina Faso. Un capitaine dans un Mimamboka, toké en Gabon, Lingingouima, à sa soda, à sa généralité. Comment il faut que généraux, solution zate. Tozo Sibir, Babiloko, Bakoma, tellement que mon Namboka, Marambo, Yakutani Namo, ils ont des larmes aux yeux. Maman, Motuna pour un gouvernement union nationale, en tout cas, maman, ça n'est de trop. Union, tozaki non na union sacrée. Union sacrée, ils ont tenté de l'hypocrisie. Les autres, ils ont la kaka na kati union sacrée, ils ont batu babeli la quota. Quota, bazo wa poste ministériel, bazo ebele. Nga na analyste politique, maman mboka tolanda ngo de prix. Muto ya sala musala soki to moni ya lelo na propagande ya élection ya 2023. Jean-Pierre Bemba. Mais poste ministériel ni na zumi balé. Ba député ni nazui ba député mouké pas plus de 30 députés mais azala fidèle ba bengi sanga na congrès na bango na kenda pandeko die nandeko Christian Kutakuta na yoka c'est un homme sincère yakoloba le 30 septembre 2023 yakoloba a s'est décidé à postuler pour soutenir Nekonaï jusqu'à la preuve du contraire. Oya loba na ba prouesse azo sala tant que ministre VPM à transport mambazo sala nanga mobezo lekelanga
na ba attribution vraiment ya yete ozaki ba ministère de la défense ya ba intérieur ba ça pour nga gouvernement union nationale raison d'être na moizati président a réfléchir mbokeza crise tant papa na ngazoloba des fois tous ba congolais na raison crise sociale ezala ki ba comme ko désavouer président Félix soki l'autre zongisi na mutemeza pona makama mabele président a ça la gouvernement ya crise ndeko azoloba azobunda na landaka mingi aloba rapona Norbert Luyeye ata papa Norbert Luyeye le sikazali le losoka bimi azu pas responsabilité bosana de côté maman na otangelo citation Lumumba lobi les vieux doivent prêter l'oreille aux jeunes le jeune aux vieux ndenge ndeko azoloba Norbert Luyeye pas ça mutu bakokene ba yokaye bayoka penser na ye ko contribuer na mboka ezaka te bato bafana na esika moko na firmament ba bâtissa non dans les villes pourtant tout monde indi ti ba biloko zo mona basumino bazotambola basama lukondo bazalaka Jean-Pierre Bemba qui a commencé a risquer que na ba zone ya mabe makasi mais ministre transport ponanga union sacrée hypocrisie zalaki union société salamé sam to monde ndenge ba déjouer chef de l'état il fallait que Jean-Pierre Bemba tellement que ça je préfère pas na mambo gouvernement nyo asala casting ya bato baza ba patriote ba kogo yo sele musala profil ezo compter ba patriote ba homme d'état poto zali na ba leader circonstanciel là aussi ba Pepe Mboso ya ki abima kaka bo leader na ba circonstance à s'éclipser to bandia muta ba justice bona boy à s'éclipser mais bato baza ba leader incontestable ba tikali fona cité ya zo bunda Jean-Pierre Bemba to zo mon ba pinele ba kota ba pinele ba député mazo tala nanu mabele a définissa nini maman nazo mona to préféré kutu ata Western Union poto ki nozo ba code to ki zo ba mbongo ba botindi la ba kema ma ba union ba changer le biso concept pour ba to wana bazangu tema ya bolingote pour Western Union l'équipe ba union sacrée oyo na ba union nationale président zone masala notre président Fati et loko oyo ils ont compliqué les alines ni bonté na ye bolingo ya zana makola na libota na alika mema ngona ko kamamboka mboke za raboba kamba ngona ba sentiment te na bolingo ko linga batute na kata mboko batu baza mama ngape na mutu na za mutu na za ba penser na za na réflexion comment ka foka bango ya bato ba ka ba wela ba siège pona étape toza na crise ils ont senga photo tala tout droit aux yeux boye ba bato bo ko pona ba ko sala pona copie ya simate bakosala pona kopa mabele te bakosala te po bapanzela bango nzela baleka batika biso na embouteillage na pays oyo ambulance ezokangama na embouteillage corbière ezokangama na embouteillage bokoluka bosalela biso gouvernement union nationale ya plus de 70 personnes train de vie institutionnelle bokiti ça Jean-Marc Kabunda lobanga na parlement ba député ba ministre nana kozala fier a kotinda mwana nake na musala bisoda maman pona na chité na kotika plateau awa lelo soki musala ki soda salaire de combien temps na 3,500,000 au moins na social activité ta chaîne gito na zoto kate chaîne gito nini un pays meza kuna mbonga malongeza te tama muto eko mona 1 milliard de francs congolais pour na soda soko divisé na 150,000 hommes cela veut dire gouvernement congolais a tcheli 800 francs maman ezilt atambonga Pepsi ko kita atambonga Mirinda ezilt bablo musu photo sala ngona CL na TVT ezilt o mboka nini merci ndonda minéré ya ko traiter ba soda ba zo kufa merci ndeko Yannick Nzili ona makanisi ya bandeko batalisi no etali ko kelama ya gouvernement ya union nationale kasi yamba kokota na sujet na biso ya mibale to ko sola elongo na technique ya ko bana ko talisa na bino bilili ya ndeko moko ya kuluna wayebaki na kokata tata moko loboko na ngambo ya commune ya Kalamu bongo to ko bana ko zongela babianga me moko malelo Nanzela ya koluka luka tope komene ba enquête pona kobimisa bato nyonso ya mabebo ebate ba pulusu engumba makondi Kinshasa mingi penza ba ebazwami na sous commissariat ya commune ya Kalamu ba kibongo na kotia maboko na moko ya bana ya kuluna oyo azangisaka kimia na bana mboka yeteni na engumba makondi Kinshasa elenge mobali oyo ya kuluna mosala na ye ezalaka ya kobotola bato biloko pe kokata bato pota na nzela ya machette ya tambolaka na yango ndakisa papa oyo azwami na pota na loboko likolo ya elenge mobali oyo na baninga na ye na boye tola na ndenge atatolaki makambo oyo ya mabe ekomelaki ye ngwana na pesi na 18:45 nakoma na elenge so na kwa ngunza mama papa braking mama boso pesima bakene bena na sima
système de moi force Zalaki tourner. Beaucoup de Viking à Bambo, c'est quoi une habitude qui reste dans les avants. On va nous frapper Bambo. Mon gars, moi résistance c'est des gars qui m'ont dit. Je vais vous neutraliser dans ma machette na motongo. Nazaki déjà neutraliser vraiment où ça se fait. Ça qui na rapidité na toi sur mususu. Ta ngina ko lana na yibi bango te poursuivre bango. Papa mai kala mti bimamba moko wana sio azo maîtriser le soir mondial. Vaccine le boko. Bongo na ngambo ya kuluna akobaki na koloba boye. Ça ni loba si na yiba ba telefona ba moto lara après ça non na ba tiki la mo donc ça en ligne na ba tiki la mo fait ba ça mais ça ba tika ni on peut encore PV finalement vous ça moi na si oku wa ina mo na maso bana inguma makondi Kinshasa baluki koyeba soki likambo etali kuluna ekosila mokolo nini. Mandiko balandi masolo ya mboka wana bolanzi bilili ya oetali insécurité na ngambo ya nguma makondi Kinshasa ezali parmi sujet on annonce que non a début to koyeba na kolobela mokolo ya lelo mona mboka Paul Mbumba bandeko baluki koyeba soki kuluna ekosila mokolo nini na Kinshasa. Merci maman Mopanzi Sango. Pasi pe mawa parce que ningi sipenza moto. Pasi. Ponga moko na shibisaki phénomène kuluna na yebi ce que ça fait. Si kuluna nandako nazana si pense. Dona yebi makambitali ba kuluna oyo bango basalaka. Insécurité maman ezaka kana ville province à Kinshasa te. L'insécurité est généralisée. Donc, partout dans la République démocratique du Congo, phénomène Kuluna ezali. Et un mode opératoire différent. Responsabilité, bisonenge tolobaka, et ce qu'on revenir, naba oyo, basana parcelle à pouvoir. Diriger, c'est prévoir. Yambo okota na kibokondi. Je pense que, au soit qui temps, il y a qu'on recensé, ba problème oyo, mboka, et zanayango. Entre autres, sur le plan sécuritaire, makabitali ba kuluna maman. Passe. Et zana balabala mokote na province à Kinshasa. Oyo koleka iti ba kuluna basate. Partout. Et bazongi en masse. Dans le sens que, to la meti dernièrement, ndekonabiso, Moutamba ya justice ndenge abimisaki bakulu na niveau prison na niveau ya prison ya makala en cascade maman et pour renforcer insécurité na ville province ya Kinshasa et ba mususu bakomba tant babimi awa batiki Kinshasa bakela ba province mususu pour ne ko semer toujours terreur question biso to tuna ka yango tant babimisaki bakulu na wana qu'est-ce que vous avez prévu pour l'encadrement na bango. Parce que vous avez été bakota ki kuna pour basala ki mabe mususu baboma ki bato ba yibi biloko bato basali mabe makasi sans jugement bokoti bango kuna après babimisi bango et puis ko bi maman ya modèle nini ata babimisa ka bato na boloko to boité la liberté et ça les droits il y a chaque peuple mais neni babimisa la ki bango wana il fallait pas sur ba disposition. Tant que nous sommes battus, et c'est là qui est na place telle, basa la musala telle, baye la musala telle, bango bazo qui ba disposition au wanate. Bango na non qui populisme pour la ça été que ngana communiste la justice, ngana musala bolam dans la place de commune. Et commune en difficulté, même le ministère de l'Intérieur a commune à kokoso. Il y a comme ça la musala parce que le ministère collègue de la justice à salaki. Tala va retomber. Donc responsabilité et Zakaka na maboko ya gouvernement. C'est là où nous décrions, maman, depuis la nuit des temps. Dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, on a mis. Yango. Tant que téléphone naga,
mukanda oyo mingi ba comprendre la bisoté. Et je pense que l'élo, petit à petit, les Congolais commencent à nous comprendre. Comme je expliquer, vous parlez encore du dialogue, et ça, la relation ni na makamba kuluna, expliquer nan bande ko ba kolanda. Nazoya maman. Tant que le été dialogue conforme à l'accord 4 parce que quand il y a accord 4 balobinini, il y a des engagements renouvelés au République démocratique du Congo à Zoa Nakati. Le pays qui nous entoure, signataire l'accord cadre de Bazoua, et puis la communauté internationale à Zoua. Nous avons un engagement renouvelé, la République démocratique du Congo à Zoua. Quelque part, Bayebisibiso était que Essengeli tout réformer armée. La police n'a pas service de sécurité. Essengeli tout réformer finance Nabiso. Et c'est une réformée. Administration Nabiso. Et c'est une réformée. Ba institution Nabiso. Na kotelema na oyo na bandaki na réforme ya armée, la police n'a pas service de sécurité. Les locaux comme moi. Likulia, je pense que non. Général Mayele avait dit un jour, avant sa mort, paix à son âme, Alobara était ce qui va service à sécurité. Parce qu'on parvenir, qu'on maîtriser l'insécurité, c'est que on se met terreur à un service de sécurité. Je m'explique. Les lois, on va dire que ça là, des autres, on va dire que le bandako n'a pas arme. Maman, parce que arme on a wapi. Parce que toutes les armes, elles allaient contrôler dans un pays sérieux. Parce que ça va arme on a wapi. Ce qu'on a, il peut bien. Vous voyez qu'on peut déserter. Mais c'est là où nous insistons que dans le dialogue il y a encore 4 d'Addis Abeba, aussi au côté des gens la logique, et tout qu'il y a quelques toilettage, tout réglage à Mickey, tout ça télé, dans la réforme, il y a l'armée, il y a la police, il y a le service de sécurité. Parce que ce n'est pas n'importe qui à côté de l'armée. Ce n'est pas n'importe qui à côté de la police. Ceux qui paient les lots, les policiers, ils doivent maîtriser les côté. Il y a un peu de aussi. C'est le Tioyeba. Ils doivent maîtriser les côté. Quel type de formation les policiers ont pour maîtriser les côté. Ce qui va se correcter est que maman, Moutoua Salakate est prêt à tout. Moutoua Salakate est prêt à tout. Namabé et tout ça à Bosala. Pour la ligne, l'essentiel à soi et le Kwakolia. C'est là où je responsabilise les tenants du pouvoir. Voilà, Ndeko Yannick Nzili, tout le monde qui est ministre de la Justice a lancé qui opération Zéro Kuluna. Tout le monde qui bazo kanga ba kuluna bazo tinda bango na ba prison kanya makasese ba prison misusu batinda ki bango angenga batinda ki bango kasi ba na wana bazo bota mami kolonyoso. Merci madame pour la question. En tout cas, ESA a besoin mon corps primordial. Namboka oyo faut appeler sa chance na batunyo sopo na yoka bango. Balobi shop des idées j'ai la lumière. Casting ya makanisi faut za namboka. Pour na koyeba ko tirer ba solution pour na ko dégager situation mususu. Oza phénomène et oumeli. Phénomène et oumeli. Na chaque phénomène to mona ki mobutu bana is. Mais mobutu abotisi la bango mutu bolozi. Bolozi asilisa bango. Maman Arena au batongeli bisoa. Dans un cas de sujet, au batongi peut mettre en martyr plus de 108 millions de dollars déboursés pour batongi Arena. C'était pas prioritaire pour notre situation. Mboka auto ça nango. Mbongo bimika ko tellement toyoki que ou faire que nabo bet Arena ou Arena fallait Arena comme opportunité to subir sur ça l'Arena. Pourquoi pas mbongo wana ba ko débloquer mo batonga ba prison avant mais c'est Mutamba qui na processus ya ko bimisa batu. Maman, na toujours comprendre que je sors difficilement à part église ndako. Église ndako vani dans l'environnement. Vraiment opération ndobo. Zéro kulu na lo bake za opération ndobo. Pelo ngana kamwaka. Mboka oyo to mesani mabe. Ministère régalien, ministère combien de ministres de l'intérieur aujourd'hui au détriment IDPS. Expertise, intelligence pour la maman. Surtout sur le Lumumba pour la salakilite. Les loyaux grandeur ne sont pas dans le Lumumba zate. Nana roya ko sala mie pour lobby comme on est tika la bana ne ba vivre. Pour na musala tata na banga sala pour na mam. Ba tout bazo souffrir.
maman bazo tekama pa maman ba okende zikida à tout moment bazo confronter bana mawa pété pona nini musala bazo sala ba ya ba créer la bango usine ya biloko bazo mela donc ils ont transformé mentalité à mutu un vrai brigand azana mawate maman est-ce que tu veux qu'on to banda ko réfléchir na mboka oyo tozana kanyama ils allaient créer une époque moko mamba machette mouvement politique moko sala mais kanyama ton va pécier mission Célestin à exécuter qui to senta qui changement tous un problème il y a méritocratie na casting à malam la police a besoin de identification. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour na mais qu'est-ce qu'il faut madame ande toza boye na mboka na biso ne tozo souffrir en tout cas to comme le go là moi si a perdre de sang makile comme ko tanga en désordre donc kuluna aussi la raté kuluna e aussi la ka aussi la kuluna baba ni na mamba droit de l'homme baba ni droit de l'homme. Droit de l'homme, ça n'a pas de sens dans le monde entre frères et frères. Bayebani et logo bawelelité. Donc nous avons un poison rwandais en Moïsaka pour la communication. Là, nous avons un cas de nezali. Tous les lapins gâtés n'ont pas action sur maman identification. Pour la police, tous les policiers sont journaliers. Boye botier antenne moko na angle moko boye. OPJ major a retraité dans le quartier. Akota libala koma na basi bana na bazo kotama nani akokanga nani na kosala musala ya solo tozala kina Célestin Kifwa maman Célestin Kifwa zaki mutabana ko melana ye mais asembola musala to mona na ba roulage na policier mutu tout azonga non tozala ba journalier pona aussi sa musalo mais monsieur Mutambelo ko otaki kosala amité kake tant que opposant mo républicain ko tekina gouvernement donc initiative na eza bien problème na biso za la kanini tolingi ko pesa gone loko siko bandi na jeunesse toko marata na Lévitique te bosukisi yango mo bandi musala donc toko mika makambo est ba abandonné alors que faki ba achever on est na commune na kitambo batikali boyate na commune na kitambo batikali boyate opération ndobo pour dénomination na ngwa opération ndobo Jacques Chaban ça trop catholique il est intelligent na linga kae na façon na nenga zalela kaza arrogante maza trop catholique awawa ezosenga ministre de justice net Mutamba azana libabi ya kokutana na ba citoyen de la ville ko ba kilimba limba aussi Mutamba so akutana na kanyama ministère de l'intérieur bo pesi muto vraiment lokola ko pesa exemple lokola kabunda tala trio wana ndenge ko pesa donc to mesani mabe bango bana na bango bazo vivre bien baleka na mituka ba panzela biso toza na insécurité Kabunda le bien ça concerné te makambo etali gouvernement union nationale. Voilà tout temps un message bandiko batindel biso. Même en 1998, le Conseil de sécurité des Nations Unies faisait la différence entre les troupes étrangères invitées et celles non invitées. Voilà un message bandiko batindi en refusant de faire ces distinguos et en mettant délibérément les troupes étrangères invitées qui viennent au secours de la RDC sur le même plan d'égalité que celles non invitées qui l'agressent, Kabila sert les intérêts de l'ennemi. Moussoussou, c'est une honte historique pour ces pays d'avoir été dirigés 18 ans durant par un tel personnage qui pratique la duplicité et le double jeu à un niveau aussi élevé. Avoir donc un ancien chef de l'État d'un pays qui est censé être le sien, exiger le départ des troupes étrangères de notre sol, dans ces circonstances-ci où le pays agressé a besoin d'aide militaire, d'où qu'elle vienne, c'est un acte de sabotage qui n'est pas loin de la haute trahison. Toutes ces organisations des complices dans cette tragédie. Elle est la confusion exprès et ce n'est pas la première ni la dernière fois. C'est simple qu'ils prennent les armes et aillent au front en commençant par Bunagana. Voilà un message, cette situation persiste depuis. Le minerai, on en trouve aussi ailleurs, mais pourquoi c'est nous qui doivent s'incliner? Si nous changeons le pouvoir actuel qui vont remplacer Nanga, Kamere, Sama, et la question se pose, cela changera-t-il quelque chose? Ou c'est le régime rwandais reviendrait avec plus de force? On a makanisi. Ya banamboka o bazali kolanda masolo ya mboka ya mokolo mwale londe comme soit bakisina okomate et la réaction de Joseph Kabila prouve à suffisance que le M23 c'est lui. Comme soit commis congolais n'est pas un ami de quelqu'un. Je ne sais pas Carole Banine. La nature d'une foule est d'être authentique. Bolandi ba message bandeko batinde biso.
ndeko Paulin Mbumba okubakisa nini o bandeko bakomeli biso. Oui, tolandi commentaire ya ba oyo bazolanda biso en ligne. D'abord on a félicité bango parce que makambo susu na yoki ndenge otangi et cadré presque na en réalité oyo tozoko vivre na mboka na biso. Toyebi était tout Congolais là où il se trouve azan a droit ya ko émettre point de vue na ye pour la construction ya édifice ndenge pe baninga ba uti ko komana niveau ya ba réseaux sociaux. Donc bango pe ba participer na émission oyo tozoko sala. Donc c'est là où je confirme que nous sommes suivis de près na bandeko oyo bazolanda biso en ligne. Maman na kobakisa eloko moko parce que nebi conclusion ekoya. Ce qui totali ministère de la justice ndenge ayela ki maman avec pompe na boy. Mais l'ordonnance présidentielle il y a mois de décembre pour la libération pour la mesure de grâce Yakobi Misaba détenu politique et ba mususu bakarama na ba crime mususu. Jusqu'à présent 4 personnes sur les 805 au bazana catalyste. 4 personnes babimi. 3 politiques et maman Moko Maman Denise. C'est grave dans un pays qui se fait sérieux. Ordonnance il y a mois de décembre, tout ça dans le mois de mars, les 7 mars. Il y a ordonnance il y a mois de décembre, dans le mois de mars, babimisi 4 sur les 805. C'est là où nous déplorons cette lenteur. Et là qui s'y était, balingi changement. Parce que le pays souffre maman. Place aux gens ils ont une solution rapide pour nous pallier la crise multiforme oyo tozalango na kati ya mboka. Encore une fois de plus, bandeko bazona na biso en ligne, longoni na bino, bo continuer car ko sa confiance dans social télévision. Voilà, tu dis que malembe na masolo ya mboka mokolo malelo, to kozonga sa micro na ngambo ya mwana mboka Yannick Nzili na onyo soto sil koloba olandi ba sujet etali gouvernement ya union nationale esengeli ko sele mamikolo mizali ko ya likambo etali insécurité to kobina yango ninyo zana ngo ya ko bakisa ya mboko kabana. Eloko na ko bakisa mama na kosenga mingi na chef de l'État aïba ko se transformer étant que président de la République na pays na oza na situation danger. Eza lokola muto azali ko belisa mwana le 24 décembre jamais ko pesa mbongo pa mwasi na epa ke ko sombela mwana bilamba na we. Pona gouvernement alongola dose ya sentiment, alongola dose ya kotala ke bato babundana nga bato alu asala biso casting ya ba patriote. Qui dit patriote, élément mon corps. Il y a patriotisme dans mon pas Jean-Pierre Bemba. Un vrai patriote. Maman, Mboka, où est l'infiltration, Mboka, où est un problème. Gouvernement Union nationale, ils ont un problème. Tout le monde en a réussi. Pour nous interpeller le chef de l'État, à mon amusika, pour nous battre au côté de sa navire. Pour eux, il y a une sacrée na biso awa et où tu go chavirer batu badindi ba misu ba nilatela ki sauvetage ba bimagi bien avant ba katisi na ba mboka mipaya ba ke mais ba boya kozonga le susu na navire o ya Noël ngasala na likolo babo tozota na Russie Dimitri azalaki président Poutine azalaka vice azalaka premier ministre na ye mboka wana tiezo tenir pour eza na complicité des personnes ba patriote ba linga mboka o président de la République à mon musika parmi bato azalina bango na union sacrée à comprendre lobby mikolo goya nani wa kokozala na simana pas protéger pour aéro koya na ba piège à Joseph Kabila. Bon alors est effectif, faut garder qu'un nombre effectif réduction totale pour nanga ba chata 35 ministres aux unités ministère il y a jeunesse pas 500 na sport ministère il y a numérique pas 500 na pententique ya kibasa papa Félix mboka oyo ezali mboka ya ba amitié ezali mboka ya ba camarade kibasa fani na pententique eloko ni na sala numérique na moment où tous on a besoin de guerre médiatique guerre numérique biso peut ba koloba to ba ko composer des éléments oyo ko bangisa banguna pona ngai ba élargir té quand on parle de union nationale cela veut dire oyo bazana no plus de 55 ans ba entendre même ou la ya benga en opposition ndenge mo ba kota c'est to comme na 100 pour les soldats déjà pour nous qui va katisaki to boy to comme na 100 muto na somba kama bela pamba azokuna na lutte politique
pour banda koluka ba engin et couler béton et tonga ba 3 niveaux pour bango pe ba chambre salon na banda kuna bango ezaka $700 $800 nde bazo ya konyo pour la peuple congolais. Donc intérêt population intérêt population zate un politicien soko moni azo bâtir vie privée ya kotonga ba biloko kwa chabatu ce n'est pas un homme d'état pour ya kovanda koluka kotala otambo na ville ya Kinshasa ba immeuble ya bemba ya ba 10 niveaux 20 niveaux zate ok pas nene Équateur atonga ba gratte-ciel te azamut na pension pour la République. Je suis analyste na sepela bana pour na mona lolenge président de la République atie la biso gouvernement à crise 35 personnes atie la biso ba warrior madame okoki se rappeler na gouvernement ça Malukonde de ton chef de l'état a beta le boko likolo mais ça atie gouvernement ne eningisa gouvernement ya Rwanda to mona ba remanier mais salama ba changer ba généraux pour na nini Jean-Pierre Bemba kota kati pasa kota ki lutundula lelo yo lutundula ba remplacer to moni Thérèse Wagner Kaikwamba azo sala musala yango na nina profiter ko loba pona lobby za le 8 mars na pesi ba bonne fête na ba mama nyati mama botanga Aimé Kavira na pesi mbote na F Bazaiba na pesi mbote na libota na Mobimba José Nzili Anton Nzili pe en plus na bosenga lobby za li fête ba mama baza na méditation pour nous la ministre des Affaires étrangères Thérèse azana kabeloté azana make-up mais a outil bouger la zone sur le plan international moi na moi si sans kabelo sans make-up azan intériorisé sur le plan interne azan assise donc et là on a aussi ma maman na lo belo moko eza la penda moku c'est pas batté c'est vraiment naza moku c'est maman net awa ta problème biso to le kana injustice sur le plan international. Oui, et le président de la République Assali a achevé tous les hommes, tous les dons sur le plan relations internationales, diplomatie. Yokanon, quels sont les 3 principes de l'ONU? Vivre. Ils ont égalité, le non-recours à la force et la coopération. Félix Assali a mon voisin à Bissau. Aboy force, égalité, to solo, to cotisme, mais to suka gain de positif. La relation internationale les Zolobanina. Le principe des relations internationales, le but d'éviter au maximum le conflit des armes. Bisoti siko non to kota l'espace ouandeste au Salamabe. Yamolo Ngosenga, président de la République, au eza virage à Souka. Mboka na maboko ne mboka ezaki ya bisotene na loba. Tozalaki colonisé par ba Rwandais. Yo sali lokola ndenge Lumumba salaki biso peuple congolais to sa lokola mboasi boyimbo ya comprendre elite. Ko lomba katikati ya boyimbo asale la biso gouvernement. Ya bato ebelete ba ko tongela biso bandako. Merci ndeko Yannick Zili to ko bana ko sisa na mona mboka Paul Mbumba. Merci beaucoup maman Mopanzi Sango pe merci na ba onos balande biso. Nakanisi tolobelaki makambo ya Joseph Kabila ancien président de la République après ce qui point de vue naie mais na outi ko rappeler ba congolais ba yeba été que ba discours naie alobelaki na niveau ya Afrique du Sud c'est par rapport ya dit bango ba signaki nandeko Félix ya ko talisa été mais ndeko Ramaphosa ozalaki présent ndenge ni ozo renforcer les sous ba militaire na yo kuna po ba kene ko bundisa ba oyo baza na rébellion bango moko ba yebi pourquoi alobaki maloba o wana ya mibale tolobeli makametali gouvernement de national na yebi que l'union sacrée n'existe plus depuis le 21 février de Félix Abomaki yango pour preuve a nommé monsieur Eberam comme mutu amené ba consultation de tout ko senga na ye mwana mboka Norbert lui a un point de vue à émettre oyo biso to yebi na noté akutana na ye ayokaye pour akoya na mbeba oyo senkona SCC basalité pona ko bosana initiateur ya projet ya dialogue politique parce que tout le bara était mboka oyo il y a pas une solution militaire na stade auto sana molelo il faut une solution politique qui dit solution politique c'est-à-dire le dialogue pas n'importe lequel parce que dialogue est au sein de ba congolais nyonso ils allaient dialogue politique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Oyo, moi n'importe quoi comme ça. Cheval de bataille malgré les critiques, bas injures, kokangama, pour na point on a dialogue politique. Neto kosenga na ba congolais, vous pouvez savoir confiance parce que tout to komi bitumba to bundaka, to komi, to yeba été ba les gens maboko yandeko Félix attend que ndeko ya mwana mboka Norbert parce que ba momi balé tata moko ndeko Félix père biologique
il y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba de Reus, mais moi, lui et Norbert Binzunga, fils adoptif, il y a mon amboka, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, fils biologique, na fils adoptif, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Ndeko Félix, Ndeko Luye, Baye Bani, toujours ko senga na ye, amona ye, ayoka ye, asana makamba ko yebisa ye. Merci Ndeko Paulin Mbumba. Bandeko balandi masolo ya mboka ya lelo vendredi 7 mars 2025 et komi penza nasuka bolandi makanisi ya bandeko tombaki mokolo malelo ndeko Yannick Nzili pe ndeko Yannick azali wana analyste politique pe ndeko Paulin Mbumba azali moko na kati ya Union de Républicains ya mwana mboka Norbert Luyeye tolobeli bongo likambete l'insécurité tolobeli pe kokelama ya gouvernement ya Union nationale botondi na bino banso bolanda ki biso botondi na bande ko basunga ki biso na ngambo ya technique wana na moni héritier to bilan pe Dieu merci kifu botondi na bande ko banso ba assista ki biso ndakisa mona mboka trésor lité wana ngai na bino tokutani poso ezali ko ya pe totombeli na bino e bandela ya poso elam